défendre parce que dans un père de famille, na blobino, jibe piana. Vous n'avez pas violer mon abato. Yo jibe piana. Vous assassin. Quand tu blagues avec moi, on a encore boxé yo jibe. Ndenge zalia wa, ngai na kuluka famille wa na jibe. La bengo jibe piana. Ndanga na za défenseur yaba mineur. Que nous pouvons pas passer la défense de la minière. La bengo na komuno jibe piana. Tout na yo sala tala ko na se ya bangi na se ya zododo tala ko violer moi là-bas. Du bon man na bengo jibe piana dans sa défenseur yaba mineur. Na ko porte na association où y a ba famille ya famille ma viola bango na koma lobi fondation na ngai ko koma et ko compte sa kombo na yo jibe piana. Kena ko funa. Comment aujourd'hui la fille a commis des amoukolos, a soumis azana na droit azana temps ya mfunda ye. Ah oui, oyo ezali dernière année na ye yango oyo soki année eleki de ça toujours 10 ans. Azana temps 2024 jusqu'à la fin. Azana temps ya mfunda ye bakanga ye ba. Déjà na suis avocat. Dans déjà avocat, azana 3 avocats na suis bango auto c'est la pouvoir jibe piana. Okozala arrêté pour un viol. Ozala ba fracture belé za na katuana. Fundanga na ko se présenter. Soki Congo a autorisé ba violer ba mineur, je serai arrêté. Mais ce Congo a autorisé, c'est toi qui vas être arrêté, monsieur Julien. Violeur. Okokangama. Tu es assassin. Moi, ok, qu'on viole, moi, on a tout à fait voté, mais sous moi, au bec que c'est bien, moi, on a. Yo, mais c'est Jibin Piana. Oh, merci. Fais date encore, tu vas voir. Vous allez arrêter à l'extérieur du pays. Pas pourquoi. Tant on a eu ça, Jibin Moutunaye, et ça l'a bien dit. Aboti mwana wana ngana âge ya mwana wana 25 ans abali déjà ko fréquenter maréchal Mobutu abali ko fréquenter ba chef de l'état africain mosusu ka âge ya mwana wana na âge ya mwana wana bakisaka 5 à 30 ans na somaki déjà masuwa na âge ka mwana mutete amukolo c'est des petits moko talaka mutonzo mela mbako moko na kalababe yango zaire on se voit tout cas na mutu bika père na bani ko melango ka babani wenge père na bani ko mela zaire bona ko mela tumba. Il faut arrestation dans l'immédiat ya Jibi asali sunu a viola mwana ya 14 ans pe baboti na ye mwana likambo mwana tsuka okay na ko senga na ba jeune fille nyonso il y a 14 ans, 15 ans, 16 ans, na ko mobiliser bango bakela pouvoir na liboso lopango ya JB. Soki JB a ke makala te banona ba kolongwa te. C'est une infraction grave. Ya Laurent que soki zaki confier à Nogi pour qu'il minda ni ah oui soki zaki confier oyo sope bato ya kofi to kolala te mwana nyonso ya 14 ans bana na ngai ba yes na ngai bino nyonso na kopesa bino date kaka na voya télévision oyo vous se mobiliser liboso ndako ya jibe molali na balabala bokolonga te to otikila bino ba secret mapa te mukolo jibe kokena makala et puis condamnation est au sein du gouvernement congolais 30 ans de prison. Makambo il faut CPI oui makambo il faut CPI à Kotaro. Jibe aza ndoki Jibe aza assassin. Jibe comment que na kujwa mwana ya 14 ans ukola la ye mwana ya 14 ans Jibe aza ndoki Jibe nana ko défendre parce que na za père de famille na bino ba journaliste oyo boyambi mwana ntuka. Directement, je prends l'exemple de toi-même. C'est comme si vous commis un problème. Pourquoi Boyambi mon entouka? Donc, dernier Boyambi bongo. Le problème, c'est comme si Bino de Bossu Mando qui beaucoup balousi contre JB. Est-ce que vous allez bien de Boyambi mon entouka to vous allez mabe? Bah, ça là effort et oui, ben important ça média. Ok. Musique a un pouvoir dans le monde. Musique. Musique. Il y a une place, il y a un pouvoir dans le monde.
T'es quoi dans la place? T'es bando tanga première, deuxième, troisième, pour biso to à quatrième. Na ndenge ozolobela wana baplace yango oui musique officiellement baplace yango te aza te na bapouvoir ezodomine monde musique eza te biso média to à quatrième. Donc média eza wana soki moto ana besoin à transmettre message dans le monde entier asala alerte na ye asala urgent asala SOS elle est libre. Très bien. Soit benga que papa Dona n'a besoin de dénoncer le remords et ça la mélanga oui je suis libre. Ogoyambanga maman Sarah ok ça va caméra yangoana otoni mitunu esengeri abu Pierre yanga ni nakati. OK Ya nga banda na yeba ke média na pouvoir basarana nanga système. Et puis dans ça là fort nga mon ami ta l'émission nga so ina diffamaki mutu. OK avant diffuser yango To na fingi sko mwana batasa l'émission na yanga ni na kati tetoza pe abatu nga la saineti ni na kati yambi et ça normal ce n'est pas interdit. Ata mwana jibe siko abinanga na yo sa émission na dénoncer papa biso betenga lobi na olexaye. Alors yami alors ba propos ya tenir l'émission na yo ba propos ozali vraiment quoi accuser une grande star na biso un grand musicien mboka na biso akoloba ke na agi ya 11 ans boy banda ko sala ngabo alors ba propos wana nyonso est-ce que mwana jibe pa ya ki koloba yebi kofite ayaki oloba auto critiquer Ferry jibe tomba tuni biso lela ki éducation à mwana wana jibe tomba tuni a répondre ni a mukolo za majeur jibe mwana ntuka pa majeur bien mwana a libre ya obtenir ba propos d'émission donc tout ça to respecter point de vue à mon entourage. Voilà, à senga biso peut respecter point de vue à junior, abi junior à majeur. Azape na ba point de vue na na ba opinion na ye. Je respecte ba opinion na ba point de vue na ba propos ya majeur mwana ntuka. Voilà. Donc maman ko mo na ngoboy. Papa. Mwana no kuta eko gafele ba ninga no ba musicien opekisi ete. Obeza ba propos teni na ye moko aza libre ça la choix. A finga ba papa na ye misu so critiquer bango. Ko faire papa kuluto voilà. Kasi soki pe lelo mwana ntuka pe ay ko tia yo na motalaka. Ah majeur te papa chéri. Asa majeur, asa na ba choix na ye, elle est libre. Liberté d'expression. Sarah, lelo nini poussé mwana ntuka aya pour ça la bagère ya ba révélation à boy. Et depuis tout ce temps où elle était, comment quand ba moment oyo nini poussé mwana ntuka. Poto balaka ye o ti lelo poto ezomona na te poto ekendaki vacances na ezongi te 9 ans amoni selonga oui jibe nenga mema ba dans ces États-Unis katika ki eza parmi biloko et faire révolter selon analyse nanga parce que sera supporter qui 9 ans pourquoi lâcher balamoko na va dire na etang na yo kolakanga poto nanga na mwana nga na kendaka Chine zongisanga po ba ki o memange États-Unis j'ai vite compris États-Unis atika ki bazambrota ouais est choqué ma case ça toi là oza maman tu es une maman tant qu'on recevoir moi on a plateau na yo qu'est-ce que tu as compris dans elle qu'est-ce que et là on y comprendre ma message nyonso kolela nyonso mona o azali ko bimisa yo tanke maman qu'est-ce que tu as compris dans elle eza problème d'éducation famille oya bimeleli moi na victime ya famille na ye a victime ya famille na ye pe ya musala famille musicale na famille biologique donc famille biologique na famille musicale va détruire avenir a victime papa en dehors de tout on peut condamner JB jusqu'à même si JB Zandoki même si JB monaki étoile na ndenge batu ba il paraît mais pour JB azoyer banani ba fungola ki porte banani ba yaki na vers JB c'est la famille
est-ce que moi na âge wana boko ya na concert? Très bien. Dans une famille très bien indiquée. Toko condamné ka JB à 100%. Donc la petite a des victimes na JB koto na ya famille. Parce que aya ye moko pa ya JBT. Ba mema ye baya na ye. JB pa na majite ka ba mwana na binaka. Abinaka ebo bi. JB azwaye parce que famille bandeko ba mema ki na concert à JB ba ki hotel makakali liboso. Tango ya zo bina kisano la. JB atala bi o mwa muke bina kitoko boy. Bon matisa ye na podium. Donc ba famille ba ye kotika marchandise JB amoni marchandise amoni manga etela amatisi manga na podium asombi yango ka na $100. Mais quand même famille Ce qui m'a choqué. Oui, vas-y. Pourquoi na lo ba sombi on a $100? Pourquoi? Tant moi na matina podium abina sisi faye bazongi c'est pas bango. Ouais. Mais batindi babenga koko na ye ba pesi koko ne $100 batiki mwana wana ki na ba JB na ba danseuse. C'est ça ce qu'elle a dit. Après que Bina zonga sonda koute. Azonga te. Après qu'on matie podium azonga te akenda olala pa Sandra Lina. Mutame maka ya mipende na jeep Sandra na mutuka ba danse. Kala Sandra Lina o moko. Oyo kaka. Avec qui histoire nyonso. Donc au mona ke na koto ye aza sacrifié. Mais quand même famille yaki na yete pour baya kusala ye makambo o ya zoloba. Awa. Famille na pesi exemple. Oui. Mais maman na musique ya mabete. Baya na ko meme et alors ndeto mona ngo eza grave. Mais moi na bo na ko meme concert à Chris Brown. Sarah to lo mema na répétition fali. Na ina ko melo wana. OK. Na ko mema na répétition Chris Brown na zoni kutu musika te. Na memie na répétition fali. Tant na mema ke na répétition fali. Et c'est na mema ke po kende atikala. Non. Akoma danseur a fali? Non. Non. Moi na obina. Juste pour s'amuser. Moi na obina. Fallait atindi batu nanga. Est-ce que bako mati na podium abina nanga? OK. Gabi oui, y a pas de souci parce que nous se faisons autorisation à maman. Y a pas. Tant que jiba zo benga mwana wana mata. Na acceptaki. Papa ro ba kinaye. Na pesi accord Brian na mati na podium. Bapini na fali. Image ngo za Brian. Ezalaka ouais. Avant mon ça tindela. Et ça mes photos sont rondées na éviter ce comme il passe hein. C'est ça là qui on allait balancer ça maintenant. Ezalaka. Mais place aux rondées na éviter. Voilà. On va chercher. Allez, na sentiment na mwana zo bina fallait avoir bambe mbongo. Et suki ka wana ti. Yepe fallait bambaka mbongo. Continuité ça la mitende ni ke mwana a bina bien, il faut comment koya répétition. Moi je me demande l'idée jiba ki na ba mami bimboka bazambota na ba orchestre. Idée wana ya koloba ke mwana aloka likielele. Bon illustrer biso vidéo wana. Vraiment. Mwana aloka likielele boy. Akota na orchestre ayako pas baksani. Et loko ezatina te na miso abatu so ibatu ba olandango. Et cause à l'apprécier ka spirituellement. Oui. C'est qui est vrai. Nata normal lo ni mwana na mema pa JB. Das ni na malonga o ya bina ko le kabazambota. Bon, est-ce que ça qui peut être innovation na te que non mona moya muki azobi na musique ya. Oui, innovation. Peut-être ça innovation. Mais yango te pesa ki JB autorisation ya OK na mona bato. Yo ke na ngana ça exemple